Maman si parce que maman si na zaina concordance na balinae azaki na noir de mon balinae et puis mon balinae par respect maman si ayembaka c'est gros encore aussi mbepé na liboko teta msusu engaki et longolae na kati ya musique albenzi na loketo moi te bambandane baseki ba danseuse bambanda maman si azala bambanda te ba danseuse masi honorable Cindy ba danseuse wana ba danseuse katande baseki pour baza ba coup de pied bango pe baza ba coup de pied répétez ça bango pe coup de pied oh na nini boy bien via beti mo mbata baseki bango baza ba coup de pied maman si ba bege na respect maman si penza ba beti pe na respect talaka yo mo ko la ti concordance maman si ba danseuse ba la taini ba ti be mo jeune kilota jeune mabumbi bana mama si a bien respect et la mana est bien ya col maona na bato bazongo na bandingi na bango kasi o bani ya tolandi pe ba commentaire bon batu na batu bana vision na bango bon et puis biso pepe vraiment au moins na monde à média na monde à média mutu surtout atala kabilo nyonso na angle positif na négativité parce qu'on a négativité wana nde na ebité so ifaki Kofi akende ko yamba Cindy to ayebisa na lito parce que Kofi aussi parler na micro. OK. Balobi Kin France Télévision ne makam oza bezuta ba film bien otala ba émission bien Kin France Télévision ne makam chaîne moko ya kanda aïe balobi so tolo ba minti musala ne makam abonné massivement la chaîne France Kin TV et pas Yannick Wenge béton doit s'abonner kuna boyoka masolo puis ya politique masolo ya Congo masolo ndenge Congo zonge pas ba congolais nous avons la personne au monde mastan mo ça la émission trop bien Yannick Wenge na Yannick Wenge yonde makam Kin France Télévision ne makam musala ne makam. Voilà, fidèles téléspectateurs, bonjour et bonsoir. Tout ça dépend à l'heure à laquelle vous allez nous suivre à travers cette émission, le Kouta la musique avec Yannick Wenge aujourd'hui. Moto atonda na libonzambe nekomo linga babenga nga kimia mabota mabino bozaka tellement belé bota la rabiso à travers cette émission toyaka to sur la sub-actualité et koleka na musique ya mboka na biso to sur la rango na kati émission le je suis pas seul dans cette émission, je suis avec Dalina, ma concert avec elle. Toko mekampe ko sur la sub-actualité ensemble par rapport Mambozo Leka. Et Zambala Liboso, écoutez une vidéo na biso 2024. S'abonner, aimer, partager, commenter. Ou ça la bête. Tindela ba voisin et ça la moins loco. Donc il y a Bino Kin France Télévision. Chaîne yo tozo pour na topé Sabino. D'actualité par rapport à Mambozo Leka na mboka na biso. Dalina, bonjour et bienvenue dans cette émission. Ok, bonjour Yannick Wenge. En tout cas, c'est un plaisir encore de revoir encore abonné Mingi à Kin France Télévision. Voilà. Toza Karatugeda, nous sommes là, c'est la famille. Bonjour, bonsoir, ça dépend l'air au bino bozozo abiso na banda kuna bino. Au toko tara vraiment sans permission. Toza wana en tout cas, boza la brancher scotché, restez branché scotché, cliquez, abonnez-vous aussi, likez, ba commentaire na bino et ça la kabiso va bien. Voilà, merci beaucoup. Ton concert moi Kofi Otiko Beta, to moni Kofi a bendi Cindy moya ko benda na ndemo ya brutal quoi. Oyo bate belé balobi Kofi ko benga mama sa ko benda mama Cindy bongo teza wa a sopisa ye, les aloko a benda le roi danseuse moko boy, simple benda le roi chanteuse moko boy. Bato balobi ele yango na bandingi na bango. Parce que Kofi vraiment mon power robenda mama si dans mon mina et dans mama Cindy moi c'est à Kofi robenda na podium bon la mise à battre. Premièrement merci vraiment Yannick Wenge en tout cas tout ça moi analyse wana vraiment vraiment bien abiso mon power vraiment bien mon power to la dit ba commentaire ba musu balobi tant mama si a poussani ba si bazue micro ba ba oseka ba danseuse ba oseka ba danseuse ba cholaye ba mama si et qui si moi Cindy fort kitisi Cindy te pona ngai mupao abenda pe honorable Cindy na liboro te asimbi na loketo so asimaki danseuse na loketo wana ezai mamsusu abendi penza mwasi na yeke ebima parce que mama si eza lokwa neti azozonga sima mwasi aboya kinende azoboya te aboya kite tango bazoyemba mama daso wana eza boye omoni parce mama si tango azaoyemba vocal wana il fallait qu'il apusa na liboso pona mopao ye pona ye asala play
plaisir ya moi si nae abendi pe na liboko te le grand Mopao en tout cas notre papa mais na kati na vosi sanon nga mona pe na sepeli na ngote ndenge Mopao abetaka tolo ke mamasi mwasi abatu mwasi akufilo mide mwasi na ndenge pe normal mwasi fara tika no pe musique avant na pala bota bana baje bani mais na miso ba bato ma podium boko benda boy donc yo mona te ke kitisi ma niveau mamasi ndenge kitisa mamasi niveau mamasi ndenge kendaki mamasi donc mamasi vraiment difficile mamasi a kitate parce que mamasi na za ina concordance na mbali nae azaki na noir nde bona mbali nae et puis mobali nae par respect mamasi ayembaka zisima micro encore aussi mpepe na liboko teta msusu elingaki elongola ye na kati ya musique albendi na loketo mote bambanda ne baseki ba danseuse bambanda mamasi azala mbanda te ba danseuse wana masi honorable Cindy ba danseuse wana bazala ba danseuse katande baseki pour baza ba coup de pied bango pe baza ba coup de pied répétez ça bango pe a coup de pied oh na nini boy bien via beti mwambata baseki pe bango baza ba coup de pied mamasi babengi na respect mamasi penza babeti pe na respect talaka yo mo pa la ti concordance mamasi ba danseuse balata ni balati blo moi jeune bakilote jeune mabumli bana mamasi a bien respect et la mana est bien ya col maona et bato bazongo la bandingi na bango kasi lo bani ya tolandi pe ba commentaire bon batu na batu bana vision na bango bon et puis biso pepe vraiment au moins na monde à média mutunyo surtout atala kabilo nyonso na angle positif na négativité parce qu'on a négativité wana nde na ebité so ifaki Kofi akende ko yamba Cindy to ayebisa na lito parce que Kofi aussi parlait na micro. OK. Et puis tant on peut azui heureusement caméraman wana azaki vraiment na rapidité alongo Olivier tant bazui mama si micro pour abina bien mon papa peut tant azo zo micro ba l'axpel bon ninga ozo mais après te ndo mona mama si abanjo bina en tout cas pour na wana bo condamner mon papa oté mama si et mon père na problème oté mais siko bat ba loba mama si ya kala na mama si lelo deux mama si différents mama si lelo comme moi fier ata na podium Kobine moi fier, moi fier, n'y est-ce qu'on fier. Maman si tu as Kalazo Binate, maman si a Kalazo Binate, maman si a Kalazo Binate, maman si abina na album ya Yemoko. Album na Yemoko. Album ya Yemoko ya Yemba na ya Oba album mo bezara Cindy. Cindy elle va partir fort. Cindy déjà de natirateur depuis Kalata na université. Oba kenana Cindy na université, c'est une fille timide. OK. Elle ne parle pas trop et puis Azara na ba amité, so po tali pe réplique wana sala maniqué. O mona ke mutu mo boye alobi yango avec ma force moraboye et ça ma force moraboye car ndé exemple tout ça lobate mais a oui ko se défendre pe ne lo moraboye exemple babilo mususu pe muta oui ko se défendre malgré aza babate quand même aza babate azo accumuler mais azo zapper pe mara mususu eza ba mara mususu pe akuga pe zapper mara mususu pa ko zapete balwa ya na masi o aza zemi comme il a pas la petite soirée, Robert Kanyo à la petite gaine. Est-ce que sur mon honorable Cindy les qui va répondre? À répondre à rater parce que ça t'est que. Oh abimana fali. Au moins mutunyo surtout dans le balam tumabe. Tant on répondre à yote, ça t'est que nazani maluba répondre à yote. Voilà. Et ça babilo comme mususu balabara répondre les imbéciles par les silences. Et ça na silence mususu, ozana imbécile, mais silence on était comme monsieur imbécile. Répétez ça. Silence wana kaka et commission yomo en soi même quand ndenge yomo ba de guerre maman yomo comme imbécile parce que hier avant ni équipé oté hier zo continuer actualité il faut qu'on ta studio il faut ayeba ninga oppressé il faut ayeba ninga robima il faut ayeba ninga okene na Côte d'Ivoire nga il faut na banda va mo pa mata na podium. OK mais orchestre fali à Kofi Olomide ezala moi c'est par rapport à ndenge izalaki donc bana ba mbali passa bakenda bana no senti maman Mon pauvre, moi down, yo mo remarqué à côté. Attends la concert à l'audio. Mon pao, on a condamné que PPAT parce que mon pao aza mutu moro boye, aza grand artiste na Congo. En tout cas, mon pao aza mutu alingara a changé ma vie. Yani te, mon pao ta a changé absolument magie comme la groupe na ndenga wenge. Auti na ba chacho ba zambala. Mbala moro a côté noblesse
Noblesse oblige. Et comme elle dit, titre comme magie. Magie et babeta qui a ngolo kwa wenge. Ok. Magie, kobana magie. Oh bah tenta bilo onyo soto comme la cadre wenge. Ok. Mon pas autant qui fait rigoler les padres Jésus de Nias. Les seuls musiciens ça n'a contrat. Oh, les seuls musiciens oyo asala na contrat. Fali ba sala. Oyo pe contrat wana peta wa sali na ye. Simba pe. Ye mo nda bezaki na besoin na ye. Kofi Olomide na poste. Kofi Olomide pour na problème à Kofi Olomide a innovation na musique. Okay. C'est un bosseur. Alinga randa za na actualité. Alinga za na actualité et puis Kofi wana en tout cas moteur le belanga les contraires comme il a fait dans commentaire. Voilà. Kofi c'est un bosseur. Okay. Kofi Olomide c'est un bosseur parmi nos musiciens congolais. En tout cas Kofi Olomide cop na eza musique. Cop na zandoule. Cop na vraiment eza musique. Okay. Oh nyon surtout à l'école na landa interview il y a battu belé bauta chez les grands mopao. En tout cas Kofi cop na eza musique. Okay. Na rap na ya sala na ba jeté. Ya bosaka makasi. Ye a bosaka ya jeté. OK. Sikoyo on a déjà garçon mo bosser mo le roi faire rigoler à Jésus de Nuance que je salue en passant en tout cas faire rigoler coup de chapeau notre musicien. Ferregola azala kiwana alingaki a changer caractère ayembisi Ferregola même musique même chant oya betisa na Fali parce que Fali azalo quoi Fali lelo pas guerre c'est quoi mwana entre Fali na Ferre te aluka ipe guerre te Fali pe na Ferre en soi baza pe na guerre te maramboyo Vieux Zacle aza Hollanda Kin France Télévision Vieux Zacle asala ba mamboyo ya ba Jibe na Wera lelo ba te belé ba kabona ba famille mambo Jibe na Wera voilà marambi ya ba Gaulois na ba warrior ezo kabola ba te belé biso to ba pandisango tozana ba parti prité ezana mutu na mutu malgré le journalisme tozana mutu na mutu malgré ki chronifuati wana o tozana ngoyo ezake mutu na mutu azana préférence na ye mais la musique congolaise mutu a télémisi drapeau neti lelo to mona Fali pour numéro 1 ya ba arena numéro 1 la musique congolaise o abeti 3 arena wana na batunyo so ba betango te numéro 1 musique congolaise ne Fali la président vite à sali stade à commission arena. Oh. Président Vita, Sali Stade, Sali Stade, Sali Arena. Bachango Arena. V-Club. Fali numéro 1. Fali numéro 1, il y a des musiciens congolais, Oyo, Abeti Arena. 3 abeti 3 arena pe arena moroté abeti 3 arena 3 arena actualité yokana kité et actualité on va venir dans actualité on tolo ba mopao tolo bakake mopao aza un bosseur alingara moi divergence moko boye na musique na ye to moni mopao biso tata mobimba ye est-ce que biso to ebela Kofi na tata mobimba to ebela eloko biso to ebela na Kofi Olomide na tata mobimba te to ebela na ba Airways alati veste moko boye tozo emana likolo balcon vous comprenez Kofi abini ça va danser moko be o ba yebana lelo ata ba danser za Kofi ba yebana te si quoi combien plus forte raison ba musicien ba yebana o ba musicien o ebele pe o ba poignarda e odo il vient pas kanisa neti nenga za ba musicien baza ya ye baza ye privé o ka ba été que ce sont des grands garçons des grands hommes o pe baza ba famille na bango il faut ba yeba ndenge ni na s'épanouir na vie. OK. Merci beaucoup to beta le solo à retour ya faire rigoler après batembele na États-Unis aye to moni marka os mbanga mababa ni ko take Fali mala moko asengi pe permission pas Kofi pour to beta le solo Kofi asengi permission pas Kofi appelle sa marka os autorisation pour attaquer Fali na peut so Hollandia Marc Aouzi, en tout cas, dans l'Indien, Marc Aouzi, c'était dans le lobby. Mais retour, il y a Papa Hervé, en tout cas, merci, Mingi. Papa Hervé, dans les États-Unis, tout le monde est Mwamboui, challenge à Mabé. Challenge à Mwamboui, ça m'a cassé. Tant que Papa Hervé, qui est aux États-Unis, à la télé, il y a basketteur. Donc, en tout cas, Papa Hervé, bon retour à toi. En tout cas, tous les Gaulois, naïb des Gaulois, ça a déjà ébélé. Les Gaulois qui sont Papa Hervé, n'a pas blindé. Gaulois, en tout cas, merci pour l'accueil à Papa Hervé. Papa Hervé, Azamutu, Yabatu. Oui, mais Hervé, faire rigoler tout à Congo, la Congo, la minute au Tchadat. Oh, Tchadat, est-ce que faire une fois Tchadat, c'est long, Batouné Baolo?
te po ya na Fali te ala na Fali te musique na biso Congo et que na bongo mon père abetaki o nga beti nga na za quadra koraman to abetaki ba Zenith abeti ba nini ba jibe ya beti des Zenith ko jouer ya beti ba Zenith ezala bongo po kisi njo alutanga makombo afere chada ke kisi njo ape atangi kaka faire te atangi alobi ba musicien tout batika na mambia Fali bacha ba date ya arena c'est normal ba ocha pour arena on fonga maika pour na Fali te OK arena fonga mi pour na Fali te ce qui Fali a dévierger arena ezanga lokuma Congo ka drapeau wana kati ka drapeau etele makiwala ka yango wana ti OK pour Fali niveau fongoli arena wana fo mona entrée ya Fali na sortie ya Fali sali kaka drapeau donc ezaka biso bana Congo to simba na maboko Congo elonga RDC ezaka bongo. OK, merci beaucoup eza bongo en tout cas balobi félicitations à Fali Poupa parce que ça là maman malamu amoni so musicien mo ça maman malamu photo précis en tout cas Fali en tout cas ça va mais les solo ba date yo ko lo bani ndenge kisi njo ko ta photo ko ya date kisi njora normalement il fallait qu'à l'écan émission après c'est la biso ndenge ya zaki invité na arena voilà azaki invité ya na arena tellement travailler mingi na F victime azaki invité spécial au Fali palinga ya récompenser Kisinjora aza sœur na biso Christine asali a trop pour na F victime en tout cas pour na Fali to pesi merci nga mema sœur na biso mais koko zala invité na kati ya ba arena nyo surtout au Kisinjora zalaki et pekisi te ke ba musicien mususu bazwa nini ezate ke po Kisinjora lobby il faut bazwa date ya ngwana musicien mais faut pas jouer date te pour arena Robert Tamana ba musicien ba ocha date tala to bana ba martyr on Fali pe ka bana martyr o martyr si la kala mata ba wera ba sila mais tant Fali pa bani yango allez et comme isusu martyr tara net Fali afongla martyr ba Sandra Kalubi bazali na kati ya martyr moni eza penza martyr wana et ça la pe bien Fali soka zo banda pe pa ezaka drapeau ya Kongo ndenge na lobaki Kisinjora n'a pas le droit de dire même à Ferré. À Kofi Olomide, au JB, papa chéri, les papas des bonbons, Yazara, ceux qui dansent à Silisi, en tout cas, Tikio bien, papa chéri, en tout cas, coup de chapeau, tout le monde. En tout cas, Atika va te belé, Banono va diamant, Batika va Paris. Bakadishon Kitambo, Batikala, Bakadishon Kitambo, Batikala, BBC, Attends, les seuls musiciens, papa chéri, pour na danser, ça va. Papa chéri, en tout cas, papa chéri. Kasi, non, ba diamant, Tikala, qui a bota qui nanani. Te toyoki nde bato olobaka. Te koyoka nde, problème ezande, problème nde ya koyoka. Voilà. Problème au yoga ka biso moto oboma ya biso ba musicien ka biso monde to oboma to zo kolisa bango to matisa moko te to kitisi moko lelo soko kei na Côte d'Ivoire to ke na Cameroun au mona ba muto ya zo tombola Youssou Ndour na Sénégal a tombola pe ba musicien mususu voilà. Donc Youssou Ndour a comme une étape à Kofi. Donc to go bandate ke muto tomboli Youssou Ndour a tiki musicien mususu na c'était to go tombola Kofi te to tiki Fali Fali lelo na faire na mona le roi papa Wemba na Kofi Olomide. Répétez ça. Fali lelo na faire na mona papa Wemba Kofi Olomide surtout na Rumba Forever. Ndeka bakangisi bango na mi mort ya wake up. Ya solo. Mi amor ya weka papa Wemba yembi ya maman. Kofi yembi papa Wemba pe azui. Donc en tout cas Kofi Olomide na ba petit nae. Ça penza problème te Kofi Olomide a bosser musique nae. OK. Kofi Olomide a bosser musique nae. Fali na faire baza lokola papa Wemba na Kofi Olomide. Landa mi amor au mona ke Rumba Forever na mi amor ezokende bandenge moko parce que basilisi Fali aigle allez bakoti maman faire yeah. OK, merci beaucoup. Moi vers la fin, on a évité message eza nini na bandeko ba la biso bazui di baku batali biso message groupé ça bango za nimage ba député ya biso ba leli fort ba député ça la promotion ba leli fort te ba député eza makambu en tout cas na vie ceux qui mutu assis a osé c'est que azana pouvoir ba vite cash mo ça la
tricage ou pas, mais Moutou Assi a osé. Donc, pouvoir ezali. Donc, tous nos députés, on soit limité courage parce que Bossi Bossali, pouvoir Nabino, je peux. Né Ozaki, tant osé déjà. Donc, Balobakanza m'a fait sa vision. On peut se faire une provision. Okay. Donc, on a déjà sa vision. Attends les lots, parce que les députés, surtout dans mon âge normal. Tout le monde a vu que Carlibon va travailler à ma casse. En tout cas, tous les députés, on sont limité. En tout cas, courage à vous. Bon courage, bon continuer. Toujours dans la politique, nous avons place. Et ça, vraiment, un problème. En tout cas, Bisson, to sepeli nenge. Batunyon so babimi, congratulations à Batunyon surtout au babimi. Merci pe na Batunyon surtout oyo. Balandara biso, maka Aigle vraiment en tout cas merci pour notre 3 arènes anayo. En tout cas Aigle vraiment félicitations. Tout le monde a pu l'être. Et bimaki obimi seli biso penza qu'il y avait des invités, il y a aussi des fans. En tout cas, biso, en tout cas, na plateau à Kin France, tu vends de la sous fanatique morte. Parce que tu vends de la fan. Tu vends de la fan. Pour toi, biso, quand c'est ma chroniqueuse, na ma chroniqueur. Tant qu'il y a bimisi lettre, bango ma bimisi. Moi, ça va fanatique. Ok. Fan, il y a F victime. Donc, tu as le bête ma solo, bango no kasi que ma chroniqueuse. Tu as kanisa que bango ba ça ma chroniqueuse. Donc lettre, en tout cas, oyo ya edi badi à ta respect à toi motema ya nana boduga. En tout cas, lettre wana ebimisi ba vrai warrior. Donc fallait apesi mutino na ba warrior tout. Warrior tout. Alanda biloko eleka te tout ça la promotion ya concert. Voilà. Donc fanatique tout abimana écran te. Donc yo so comme support fan c'est que vina et baby. Message yangwana batunyo surtout ya Jet Set en tout cas papa Hervé Aza déjà na mabele babi les Gaulois de Djobour toujours Nathan babi BBC de Djobour Aza toujours babi tout ça de le président les Gaulois babi Dodi Senga les Gaulois les véritables Balobi King Ramsès, Babi les Gaulois, Babi Fabrice Guitan, vous, salutation, on a fait rigola Aza. Déjà, Namabele, Yannick Wenge, en tout cas, comme il a souvent évité, c'est une salutation. On peut savoir salutation, mais là, ça a été King Ramsès, mon ami, mon ami personnel, King Ramsès. Avant Mikili, il y a un avion. King Ramsès, Azaï, Nakin, Aza, Mikolo, Namiki. Ok, il y a un avion. Ok, la personne est King Ramsès. Salutation à Kachele, ou à Cape Town, les véritables Gaulois, à Cape Town, Balobi Corsi, Mangaribi, Balobi, Mikolo, Ndou, les Awanakara, Oye, Babi, c'est le Oscram. Mais babi ndule le kaki kitoko to monaki Dani image na pointe Corsi Mangaribi balobi info kapa tout le monde ba salutation babengi balobi Chide de Braza les véritables Gaulois Chide de Braza nakati ya Afrique du Sud balobi ba salutation na resume mbayo fiston kodo kababi mobali ya parola hydroquinone fiston kodo ka mobali ya mwindu mobali ya sans hydroquinone Babi linga endengo kutelie apa la hydroquinone te aya lumba solo. Balobi ba salutation na batutu, salutation na JB le seul et unique coiffeur na kati ya Piccadilly Mall, Piccadilly ezali shopping center na kati ya Piccadilly. Balobi Shaggy les grands caméramans, Shaggy azali wana, Sandra Kalou va salutation. Na boss à la tête papa la sa famille les maréchal puis Rolex yo na ça la saluti puis Rolex babi mobile ya sans hydroquinone Yannick Wenge merci salutation à Yannick Wenge salutation na bobo inanga penza azozwanga na sima ya caméra bobo inanga poto zopo ya boya beta be bobo inanga na kati ya Facebook na boya kombo na artiste yo beta na ba artiste siko opona artiste nani mwangi fulani nani po aza des pères et des mères congolaises. Merci beaucoup, des gros bisous à la famille Banza, bisous à tout le monde, les Congolaises de partout, des gros bisous Congo Uni, salutations, communauté Amavungu, salutations, papa Janvier, des gros bisous, Stani Ochudi et Motema Sylvie, bisous, bye. Congo Uni, Bosani déjà. Voilà, merci beaucoup, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. C'était pour moi un grand plaisir de recevoir pour vous Dalina Mabobila Dawa. Tu vois qui a rapporté sur la sub-actualité. Il est carrément à biso. La liboso, la biso, en tout cas, ceux qui s'abonnent, leur mot est en la vie, place va commencer à s'abonner.
Vous cliquez on a notification au boss à la télé à Liboso, sur vous cliquez en haut, dès que vous avez la vidéo, la vidéo est au quota. Merci beaucoup à président Chile de Braza, Bongisa Mokongo toujours en forme donc Ezali, Fiston Kodoka, merci beaucoup Arzum Bayo, merci beaucoup à Sandra. Sandra Kaloubi. Pesa Makambu, Sandra Kaloubi, Pesa Makambu, Makambu. Merci beaucoup. Donc nous sommes arrivés à la fin. Nabosani. Yeah, Nabosani. Salutation à la président James Nakati Kempton Park, président James. Félicitations. À combien de députés? Président James. James Kayembe. James Kayembe. Kempton Park. Comme député honorable James Kayembe, balobi tout le monde boya na Wenze 24, bon mon ezo s'afficher awa, onyon so azana business, onyon surtout azana business, aya na Wenze 24 ezo s'afficher contacter yango eza lokola Gumtree na YouTube. Eza ya ofele onyo soaza na business aye na business na eto komisi yango na kati ya Wenze 24 Wenze 24 après wana soko komisi bongo business na mutu nyonso tu na kati ya Diobour na kati ya Kinshasa azoluko oza ngana za journaliste naza cameraman naza na salon de coiffure naza na maison na ngai ya filmage en tout cas naza na maison na ngai ya habillement. Tout le monde va y na Wenze 24 et ça faut free numéro circuler wana en tout cas boya vraiment mingi bo s'abonner bo kota boya bo contacter to koti sa ba maison na bino onyo so luka bino biso to tinde la bino ba client ya ofele ya bola fa for free. Bisous bye. OK, nous sommes arrivés à la fin d'ici là, portez-vous bien avec l'espoir de vous retrouver au prochain. Ciao.